Bonsoir, c'est Mère Fashion de Nantes. En tout cas, na sali bino vidéo oyo po boyo kanga. Lobi na moni ba commentaire, ba tumisu ba lobby, Mère Fashion yozo côté la senti, que Mère Fashion yoza tozo mona yoza muto a senti. Ah bandi konanga. Toza la bateau. Toza la mikolo et puis toza la musala bien. Nga naza muto a sentité. Nga na vanda na Nantes na yebi sentité. Na yoka kaka komone senti. Na on a mona sentité. Même si sentia oyo kamakam na oloba. Ako témoigner. Na mona na no sentité. Senti pa yebi nga te. Nga pe na yebi sentité. Na yebi sentika. Tango bazalaki di bala na Karine. Na Kine. Et tango bakabwani. Au fait, direct nanga lobi ezalaki par rapport à ndenge Karine a sengi pardon na batutu et na ndenge azalaki direct na senti mutu nyonso atalaki direct wana asepelaki atamuki te. Mutu nyonso asalaki direct wana asepelaki te. So na lobi asepelaki te na moto alingaka Karine. Na moto alingaka Karine direct wana tango bamoni senti mutu moko asepelaki te. Menga sikoyo nazo éclaircir bino ezate parce que tango na lobaki na kosala émission na senti nde naza mutu a senti ou na bengisi senti ya epananga ou na lobi ke senti voilà yo komi mutu nanga. Mais il faut to landa pe leader na biso ezani ni Karine Mokondi tanga lobi ke alimbisi mutu biso peto limbisa ye na sensi wana nga na lobaki. Mais natunaki o soki bolingi na sala émission na senti bolobi nanga tolingi te tango bolobi boy tozo sala ensemble toza ba combattant ya Karine. Donc nakoyoka bino nga munoko moko na minoko 5 na 10 nakoki koleka bino au-delà na bino te. Donc ngai nakolanda o bino bolobi tozala ensemble. Mais il faut botika koloba ke Mère Fashion aza Mère Fashion officielle azo côté la senti. Non. Naza d'accord te. Nga naza wana te pona ko sala mabe na Karine. Naza wana te pona souhaiter malheur à Karine. Donc il faut toye bango soki mutu na mutu ndenge na loba ki lobi mutu na mutu aza na façon na ya ko digérer likam. Na biso nyonso ba fan na Karine. So na lobi ba fan na y compris ba chinois d'abord ba chinois lingo laksake ba fan nyonso a Karine. Donc bo linga bo bambelanga likambo te na lingi yango ata mukete naza d'accord te parce que nga moko na yebi ke naza fan numéro 000 ya Karine. Donc nakoki ko sala ko détourner te parce que non totika ndenge wana. Toloba nde makambo ndenge eza na nzela. Totala nde makambo eza na nzela. Totala nde Karine mutu azo décider. Totala nde Karine ndenga lobi. Bino bolobi nga na koteli senti. Na sensi nini bino boyokeli yango vraiment. Bonjour. Bolimbisanga naza na eza muninga mwana nga comme na ye naza na parking na ye kotala match. Donc nazo sala bino mwa vidéo vite fait avant na kota na salle. Donc vraiment nazo senga bino vraiment soki o na lobaki que mo wana na lobaki que soki bolingi na lobi soki elingo lakisa question elingo lakisa mutuna soki bolingi na sala émission na senti elingaki ko lakisa te que na sali émission na senti et puis boye ba ngope senti ngope andima pe sala émission olio bozolo belanga mabe sikoyo boye ba pe senti pa andima pe sala émission nanga aza wana te ke azozi la Mère Fashion senti ayebi Mère Fashion te faut botika ko balusaka makam na modèle wana. Soki nga na mo wana na lobaki ke soki bolingi e blessé bino en tout cas nga na yebi ko singa pardon bolimbisa ngai soki na blessaki bino mais na lingi te boloba ouais Mère Fashion nazo côté la senti na senti na sensi nini
ngana linga ka to éclairci makambo soki yena Karine bazongani mwasi na mobali. En fait, question nanga elinga etuna sentika ndenge wana. Mais comme bolobi to bolingite na kosala ngote bandeko nangai. Na kosala ngote. Naza mutu, nazo réfléchir aussi. Et puis faut boye ba senti pa za mutu akokipe ayebingate, akokipe ka kondimate ke to sala mission na eka boye to yebanite. Donc il faut tokende na tous les deux sens. C'est pas parce que son alobi boye parce que na côté du senti non botika bongo botika ko balusaka makambo. Karine ngana landaki direct à Karine. Même na landaki ne bandelité mais na kotaki tango moma o senti abimisi elongi na direct na caméra. Ndenge azoloba. Ke mutu soki ba nini yango esilaka te balimbisaka mutu même bato ba prisonnier tango babomaka bato basengaka pardon na nzambe balimbisaka bango. Donc nga nazolanda na par rapport Karine azoloba nazolanda te par rapport na o senti alobi na video na nga moko ya liboso wana nasalaki mwa petit direct nasalaki nalobaki nga nazolanda ka o Karine azoloba mais o ba individu musuba oloba na yebi na nga bango te na yebi te nalobaki yango clair. Mais pour nani beaucoup mo balusa lisusu oh mais fashion yo ozo côté la senti ah non bandiko nanga toza famille na lobaki lobi to tisser ba lien ya famille par rapport à Karine Mokonzi. Donc to lingate mususu a blessé muninga nga naza wana te pona ko blesser bino si déjà boza blessé na ndenge bomoni senti. Et nazo comprendre bino tout à fait normal. Nazo comprendre bino à 100%. Mais siko bolingi bo balusa likambo, botika esika likambo eza na nzela, bino bolingi siko bo balusa likambo. Eza malamu te. Bandiko nangai. Eza malamu te. Eza te parce que nga naza d'accord na makambo ezoleka wana. Non. Tozoluka à chaque fois so likambo eye, to salaka toujours analyse. Donc, il faut accepter l'analyse à moninga botika ko boloba ya lokutate boko selanga makambute. Siko songa na côté du senti alors na boaka Karine siko. Hein? Na boaka Karine. Tozo loba boui mais toyebi mitema ya bato misusu tendenge baza par rapport à Karine na relation yeza na Karine. C'est vrai toza ba fan mais il faut boye baka bato misusu na ombre baza pe ba famille na ye. Ba misu baza na ombre bazo mi bimisate baza pe ba famille na ye mais baza ba fan boye bango. Donc toti kananu koloba des fois bino bomoni na blessé bino mais bino pe bo blessé ngai boye biango te boye bite na ndenge bolobi wana blessé et salinga pasi. Donc soki mutu a blessé muninga asengi pardon na ye mais il faut tondima pardon tondimi pardon na ye mais na lobite ke ngai na komi camarade ya senti na lobi boyete o na lobite ke Karine nazo encourager Karine ozala ka o koma siko camarade ya senti non bandeko nanga tozala pe bato tozonga sima to boyete bozana kanda mais siko so biso na biso so tokomo swana tokomo milobela mabe ce n'est pas gentil hein. Muso akomelinga osoko continuer boye nako talaka susu banini na ote toko sa désabonner mama soki oza na intention mabe yoka muto ko décider ka motema na yo menga naza na intention mabe na yo te mama naza na intention ou papa peu importe mama ou papa naza na intention mabe te nga naza muto a Karine nakoki ko belela te tout le temps naza muto a Karine ezo monana na ba art na ba video na ngai na salaka kaka na défendaka Karine na lobi nga na yaka ko défendre Karine na yaka pona ko loba mais soki likambo ezali tozo analyser faut tozala pe bato to kende ka ngulu te hein to juger pe Karine mbangu te to kie na ndenge ya vitesse. Il fallait total la likambo ngo na ndenge ya malembe total si ya vrai bazongani na mwasi na mobali. Mais siko la vérité ezaka nzambe mutayebi ezala ngai ezala bino soki Karine na senti bazalaka ou bazalaka te to yeba te nzambe ka mutayebi vérité nango hein na biso nyonso ba fan na Karine
biso nyonso wana tozoloba quand même na kati na biso boyebi quand même liloba nzambe ba misusu bao baza bato ya Karine na bao baza bato ya Karine te siko bolinto basala biso confusion bo pesa chance te ba toza la confusion na bato bazolinga ba profiter na situation wana bo pesa occasion wana te parce que bato babanda ozela kaka mais il faut boyeba que bato tango bayokaka likambo ya Karine même ba fumi à rouge basotaka ndenge wana te bayaka parce que bazelaka comme mikolo nazo expliquer bino comme mikolo Karine asali nanu eloko te depuis clip na ye bimaki wana bazoyoka lisusu Karine te mais comme Karine asali siko likambo donc tango likambo Karine esalaka monde entier mokili je crois que mukolo musu pardon bolimbisanga parce que naza un peu monté mukolo musu muto musu okufa ndende bondimi que voilà mutu wana banda olinga Karine c'est ça bino bolingi mutu na mutu aza na amour na ndenga alingaka Karine mutu na mutu aza na façon na ndenga alingelaka Karine mutu na mutu aza na façon ya défendaka Karine donc tokoko ozala te na pese exemple soki nga na défendre Karine na ndenge wana mutu musu pa défendre na ndenge wana et puis mutu nyonso abando sepelaka na maloba onga na bando lobaka te et puis mutu nyonso abando sepelaka na biso nyonso te na façon tolobelaka donc nazo senga bino vraiment ba pardon vraiment bolimbisa na kati na biso nyonso oyo amonaki ke na blessé ye vraiment nazo senga bino pardon nazo senga bino pardon toza wana toza ba chinois tozali bato ya Karine toza na bomoko na sengi kaka to boma moto soki Karine azalaki na problème na senti Karine alimbisi ye mais il faut to limbisa senti na boyi te to limbisi ye mais il faut bo mekasiko ko kota likambo ndenge ezali bo tika ko akizenga pour rien bozo akizenga pour rien peut-être biso na kati na bino nyonso wana ba misu ba yebi senti mais nga na yebi senti te et pourtant naza mwana Nantes na vandaka na Nantes même ndenge nazoloba na kotia vidéo wana en ligne même soki senti ayoki vidéo wana ayebi nga te nga pe na yebi yete nazo intervenir kaka ndenge o Karina o to moni na télévision to moni na caméra mais depuis ki sasa tango bazaki na problème bazaki mwasi na mobali ngai jamais na kota na bolingo ya Karine parce que l'amour est plus diable bolingo eleki même amour ya mama na papa donc nga na kota na amour na bangote na bolingo na bangote et pourtant naza mona Nantes et pourtant na kokai pe ko sala tout na mona senti na mona ye mais j'ai jamais fait ça parce que ça c'est problème à Karine même a finga soki ba fingi chinois moko faut boyeba ke ba fingi batu nyonso soki ba fingi mama chinois moko boyeba ke ba fingi ba mama batu nyonso donc il faut tozala tozonga sima makamsu tozoloba même kanda ezalaka mupaya kanda vraiment ezalaka mupaya kanda eza vraiment mupaya kanda ezali Satan ezali kanda parce que tango tosalaka likambo na kanda ebotaka eloko malamu te ebotaka ka eloko mabe donc bo ngana sengi bino to doser to tala nanu nde Karine to landelaka Karine amour toza nango na Karine to continuer yango kaka vraiment oya koyoka o ngana lobi ke ezo sepelisa ete ce n'est pas grave ezaka vindengi wana bandeko na wana zolobela bino mabete parce que toza ensemble vraiment toza ensemble na lobeli yango na sens ya mabete na ndenge na salaki lobi direct na boite ke Karine akutani na senti na niye yango te parce que na talaki nga moko na misu bas yebisinga te me na zalaki na direct wana yango wana lobi na saki direct foto mutu biso nyonso to kangi kanda mundela alingaka soko za likambo tu dois parler pour que o évacuer kanda eza na motema na yo po ebima kanda ebima parce que so tokangi ezo simba te siko à la fin tozala siko guerre na Karine mais non
bato bakoseka biso bazozelaka boye bozomona te napesa bino eke exemple natiki siko sujet ya Karine napesa bino exemple bomona Gloria mpona nini ye azokota akotaki prison te azalaki na garde à vie il faut tolobaka likambo eza na logique Gloria azalaki na makala te azalaki na prison te bino bengaka makala nayebi te na kota boloko te mpona yeba soki ezalaka makala ou kwa ebolimbisanga na ndenge nazoloba mais azalaki na garde à vie awa na poto tosalaka nini soki bakangi yo même likambo ya moke ya munene ou obomi mutu bakotaka d'abord na garde à vie basalaka 48 heures na 48 heures wana soki basambi bamoni ke makambo wana vraiment eza compliqué mutu akataka likambo ezali procureur ya république akati makambo wana alobi yo okokende te ozonga su na ndako te yo il faut tolandela makambo na yo oke na prison bamemi ye na détention d'abord ezalaka d'abord garde à vie détention après bakotisi na prison donc ezali 3 choses ezalaka directement na prison te bon nayebi te nga naza na poto nayebi te ndenge nini elekaka na kini ozomona mais soki Gloria azosala boye parce que Gloria bapesi ye déjà ba news balobi comme Karine Mokonzi atiki bolimbisanga mutazo mwana moko mutazo appuyer voiture comme atiki ba crash atiki rando yo siko zwa place wana mais comme Gloria ya monaki ke ya solo so na sali na ndenge na kozwa place ya Karine nde na okoma na esika ya Karine non ye batindi afinga feregola parce que pourquoi na lobi batindaki ye akoki kofinga Fally te akoki kofinga Werason te akoki kofinga Koffi Olomide te parce que wana eza batu na ye e na kati wana comme abanda osala na fere esimbaka lisusu te batu wana bakoma kotia ye nga na lobi bakoma kotia ye drogue bakoma kodroge Gloria po afinga kafere ça vient pas de elle-même ça vient de quelque part ça vient pas de elle-même au fait ye yango wana asalaki boye po azwa place à Karine po kombo na ye bana siko balobi voilà Karine atiki rando siko ekomi Gloria Olange ah non Gloria se trompaki yango wana makambo ekomi ndenge wana mais Gloria azana problème pona koloba Gloria azana problème pona koloba asalaka attention te tanga lobaka problème ekomi lokola bitumba ekomi vraiment la haine obalobaka la haine Gloria tanga finga kana cause la même na munduki abomi mutu wana donc yango wana il fallait Gloria azali abandai koluka actualité mais actualité esimbite parce que muto afingi alaki c'est que je suis là donc fait rigoler alaki c'est que je suis là alobi na stop c'est stop atie stop voilà na lobi na bino boye vraiment ba chinois bana membre vraiment ba fani nyonso o nyonso amona yeke na blessé yelobi en tout cas na sengi bino bolimbisanga naza mutu na yebi eloko na lobaki lobi naza wana te po na côté la senti naza wana te po naza la contre bino c'est pas possible na cause la contre bino te parce que tous travailler ensemble malgré mutu na mutu azaka na ndenge na ya koloba na façon na ya koloba na façon na ya kosala musala na ye mais tozali kaka papa moko mama bo moko ekolo bo moko voilà natiki bino à suivre prochaine vidéo oya amoni que na lobi bien beau commenter na boyi ba reproche na bino te dans la vie il faut attendre tout na vie mutu o alobaka yebi tout akosi mutu ayebi tout ezali nzambe
ye muta sala biso naza mutu neti bino. Donc voilà, bon après-midi na bino, bon week-end na bino, et à la prochaine vidéo. C'est Mère Fashion de Nantes. Na pesi mbote na sim de Nantes. Yende mutu a déranger, azo déranger Nantes. Sim de Nantes. Na pesi ba mbote belé. Soki bo lingi sécurité, oh quoi boluka sim. Yende mutu asimbi makambo sécurité na Nantes. Donc soki boza na besoin ya sécurité boluka sim de Nantes. Bo bengi Mère Fashion. Mère Fashion a coupé sabino numéro na ye. Soki bo dingi bo tambola vraiment à l'aise, oh bozala vraiment kobanga te. Sim de Nantes, azawa. À bientôt, à la prochaine vidéo. Bye.